mponga na uti mboka banda tozalaka na mboka na ponela ka déjà mwasi maman je crois que maman mokolo indication bana mboka na bana kisasa bazalo yenge makasi to banga nzambe maman yo za likambo oyo sali maman loba vérité na loba vérité papa merci beaucoup nzamba pa mo to mwana kendeki mboka en tout cas wambo limisa ngai na loba kaka ko na ndo sepena mwasi te na baki nakokuta na bakolo kuna na bikupe ana vraiment na alinga ngote po na yebisa ke mwasi na yaza to shalinga mayebo sala kitu na soki mama yebo na kangaka na chasse na ndenge na yaka na una lisasa na pesa ka mwasi na lamba so bale mayebwana ba mi bale ye mwana ngai oida ye mwasi ya mabeza nini yepsa ngai no ngalo na yeba nazaki zobo wa kolongwa mbuku kolongwa Kinshasa papa nani Olingo nanga ya Yesu Olingo nanga ya Yesu Ebesika yosimbaka kobongola misolo ya mwana mutu balukayo na bajane priere bakutana na yo Oh mon Dieu, ma femme me dit, il n'y a plus rien comme provision à la maison. Que dois-je faire? Avec ces grands embouteillages, partout, il y a des eaux de marin. Bon sang. Petit frère, tu es là? Tu connais mon souci, non? Oui, mon grand frère. Vous ne connaissez pas. Je Bissou Wendy, un grand marché qui vous rapproche. Composez le plus 243 82 01 22 226. Désormais, achetez de maintenant chez nous avec toute facilité et fiabilité. Commandez et vous serez servi dans les minutes qui suivent. C'est rapide. Aussitôt commandé, aussitôt livré. Waouh. Merci chez Bissou Wendy. 2 articles comme sac de farine, sac de manioc, sac de maïs, sac de riz, sac de semoule, carton de poulet, carton de poissons salés et tous les aliments de votre choix. Cela ne suffit pas. Nous mettons à votre disposition même le matériau des constructions comme sable, sac de ciment, barre de fer, tuyaux, béton, bois et tout consort. Chez Bissou Wendy, un grand marché proche de chez nous. Banaya SE, Banaya Afrique du Sud, Shalom. Nazala nouvelle ya malamu ya koyebisa bino ete na kozala na bino à partir le 25 mai na le 26 mai na kati ya Johannesburg. Le 26 mai na koyamba moto moko na moko en privé na ngonga na ye pe na air na ye. Ba délivrance ne kozala en privé. Moto na air na ye na ngonga na ye. Poto kota profondeur ya problème na ye. Pour na le 25 ezali conférence ya batonio surtout bato bakoya le 25 te tokoyamba bango pe le 26 te et sengeli na bino d'abord boya le 25 après le 26 tokoyamba bino en privé pona ba oyo bakoleka délivrance en privé et sengeli na bino bo benga bo enregistrer comme na bino po ba pesa bino ba air na bino la délivrance bo contacter papa Edi Diba Boya ebele ekozala na Johannesburg bokolo wana ba maladi nyoso tu bozala ngo ekosila ba blocage ekosila ba limitation ekosila ba maladi ekosila dans zela bino nyoso tu na moto. Chez Bissou Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Mbote balani nyonso bolanda biso na kati ya chaîne chez Bissou Télévision tikati nzamba la pambola biso ebele merci na kole sumasia kokota biso na mois sika mois d'avril les ali paiement oyo l'homme de Dieu le prophète Samuel Erika Songo a botama le 4 avril en tout cas soué na bino et puis na mois ba
cadeau na bino et ça là tellement bien makasi. Merci encore une fois na Masia. Denga zo battre la place au koba musale zo kende et en tout cas na excellence pour la prière na bino et pour ba conseil na en tout cas tamba là vraiment apambola vraiment se belé besoin ya ko pesa moi sucré moi gâteau moi nini en tout cas contacter nous on est là pour na que fête ya prophète Eric monter nous salinga prophète Eric et pour ça là tellement bien makasi notre DT te peut sombote. Merci te peut encore une fois notre cordon Elias sans oublier Zara Kola Pamolayo en tout cas. Merci beaucoup. En tout cas, Lelo, Nakamu te ambi couple. Couple mo yambi biso, te ambi bango na kata notre plateau. Biso zala kaka pas problème, c'est pas problème, mais Lelo toka mo couple oye awawa. Te ebité ba nini. Pourquoi ka balingi ba leka na émission? Pourquoi ba sala ki ango te na cachete, mais mo bali ya boya biki fri le kabo parce que azo comprendre que si réellement ba sala nzamba sala awawa, faut te passer solution. Mbote. Mbote papa. Vraiment, si tu l'as déjà que vous êtes en couple, quand vous êtes en barabatu, j'ai dit, mais les lobbies vont se prendre bis pour le lobby qui est football et caca. Mais habiter problème les années, n'habiter non, pas papa, tu n'es pas maman. Mais n'as papa comme si tu as déjà des problèmes. Oh mes amis. Ah, papa, je suis vraiment abattu. Dans la rémission à Bino, avec un problème moko aux autres qui l'ont. Fait que gérer en gros ngamonte. Naninga qui n'a partagé na bino et pour me camper pour trouver une solution. Vivre on a comment vivre, et ça vivre on a comment vivre avant. Je n'ai jamais été aimé chez ma maman. Maman a botinga atikala olinganga te. Maman nangai azaka na mboka. Nga azaka na Kinshasa. Natangi nyonso awa na Kinshasa. La dame ozomona c'est ma femme. Tozarana inda kumoko. Arrivé à maman nanga, nandaku, nyonso ekoma mabe. Pose ya maman nanga ezalaki kaka, nasala oyo eza pose ya motema na. Nabala mwasi ya mboka nanga. Mais papa, nayebi te, boyebi nde to vivre na Kinshasa. Na vandi au moins plus de 25 ans na Kini. Na tika Kinshasa kona kobala mwasi ya mboka. Na condition nini? Si l'état dans le Canada va encore recadrer comme un vrai Kinois, ça me prend du temps. Arrivé à maman nanga tu vas la recevoir moi ça c'est la femme de ma jeunesse. Aza collègue nanga, etangi nae tito silisi. Maman nanga est arrivé na nanda. C'est pela na moi nanga. Abandi ko pousser ba raison o ezayi ke na lingi couple ote aza mukulu 12 ans mwana muke yone beaucoup simate mais quand un peu ko sur la maman c'est maman c'est pratiquement impossible. Ça c'est ma femme tant ko kabola ngai na ye ebi place to utite na place to keite na place to komate. Ma grande surprise nazali na musala on azali ko sala nazali ko gérer ba bien oncle nanga et belé à Wanakin. Jour où on a zalaté nandako, oncle a bien le téléphone. Allô, vous avez c'était oncle, je suis pas à la maison, dans un moment musika. Vous faites tout sur la nom magamon nandako. Mais nga zanzal. Na oyandako. Mais ça oncle pour mes autres pour oncle langai. Na mon avis sur oncle té na au moins quoi camarade. Ça la bagie, tout bétanaka. Ils peuvent manger, attiquer comme la maille, attiquer sans problème. Ça arrière-pensée même. Je peux aussi manger la nourriture, attiquer lié. Allez. Ça, on a confiance à 100%. N'est mon père en confiance. Oncle a côté dans l'anda. Oncle a liaki. Madame a servi, oncle a mangé. Oncle a lié. J'avais pas compris. Parce que moi, je n'étais pas là. Ndé madame a relaté une histoire, on a relaté na yo papa na. Na kolia, tout na sima ya kolia biloko oncle nanga liaki. Directement oncle nanga a changé attitude. Ayaki gentil vers tout le monde. A comme na kanda. Comment ça dit n'importe quoi. Talaboy, labo. Madame a mikotouna papa, nini. Ceux qui attendent lambi biloko mabe. Mais kata ko ibsanga que l'ambi mabe n'a pas arrangé la prochaine fois tango et c'est bête.
oncle na kosilika abandi ko pousser maloba mabe yo zela okomona na kolakisa je voulais juste savoir oncle kolakisa ngai nini na tikalo sa oncle loka mabe te na ba gérance ya biloko ni ate loko monte bunga a défendre dans la bambongo msu ya oncle na va nonza ebele une semaine 2 semaines azaka toujours na confiance toi oncle no ba zelo komona yo na kolakisa yo zela makambo nyonso maman na maman qu'est-ce que ma maman fait là oncle Kei bon je crois qu'il entend souvent ba discute entre ngana oncle ni to message na biso demain après demain na ko zongela activité nanga eloko esalenga pasi eza na kokende ya oncle nanga oncle bengi pour me dire demain je voulais même pas te voir au travail on a bien attend mususu oncle ani nakanga na lukana se forcer tant qu'un homme na ki na bureau na eba na komi na bureau ba garde o ba benga nga chef ba websanga ke non directeur avec yo au côté sous entreprise na ye mais ko bien bana ba komo na yo somme ko bien ta chef moi je pas de problème nga na ozwa inscription utile kolo bien sûr c'est ton oncle na za chef na yo azape chef nanga bon d'accord pas de problème j'étais un peu abattu parce que dans sokoli na imsala mais ko bien oncle première fois avec la peine deuxième fois avec la peine troisième fois avec la peine bon ça va le canal changer numéro parce que oncle a maming ba numéro inconnu difficilement na meki ko sala message la texte ndé à moi na moi si je m'appelle Kingania j'ai besoin de voir d'accord on est bien oncle alors je suis devant la porte mais va garde babo ingana côté je t'avais déjà dit je voulais même pas te voir ici salaud abandi ko insulter de toutes sortes yo le kozo kangama kana maman non va faire souffrir maman non va faire souffrir na zongi tant na zongi na ndako na vandi expliquer madame même si madame moi toza boy j'ai plus de travail madame nangando mon elle est enceinte comme avant a expliqué madame ameko sanga nzambe moi ebi na économie toza na ndako to bunda moi na boko ma bien kapé na vivre bien bon je croyais qu'il n'a peur de nanga musala non za nanga bien ma grande surprise bayar nanga a lobi na tongo pour me dire que vu que bayar nanga za meilleur ami ya oncle nanga baza ba partenariat na oncle nanga za ka soi ba pesio grade ya sika to ba nommé chef ba pesara le pa ngwano apprendre nga que mondo vanda awa jour no ya suka ezaka lelo c'est comme ma peau demain je voulais même pas te voir na meki ko tourner abna ngabi moi je pas de problème avec toi nga zaka oncle londe mutu alubi que yo faut bimana et puis en condition que on est loko morote o yo ko bimana tu prends seulement tes bagages moi j'ai acheté je le sais na meki ko solana papa n'expliquer na réalité ngabi moi je te comprends mais moi je veux pas de problème avec toi vrai le cambo exact oncle na yo na meki ko tunezi oncle nanga o ko sala nga bo point na bengi maman na vanti maman merci maman omonika ndo ina ndako oyo eza ko ya liboso pe ya suka maman il voulait même se fâcher vers moi apparemment il n'a bien dit non ko silika na ote ina relaté oncle longo ngam sala pour makambo oyo lekaki 3 jours passés a longo ngam sala et pour les choses qui est grave à botolinga ndako na vendre na quitter je fais plus partie mais na monoko ya oncle azoko soulever toujours le point que maman oza la cause je voulais savoir maman il n'a qu'à bonheur ya moi je n'ai jamais trouvé un maman ozobo ya bonheur ya moi maman s'il y a un problème ou soit oyebi likambo dis-moi ngaza moi non ce qui est grave soit yoko kende kokuta na oncle mais le kwanga na sona bayar nanga je n'ai supplié atikela kate jour marga boyi alors on me consona oncle mais ngaka fona tika ndako na komisa ndako na sam
Maman n'a pas si d'accord, pas de problème. Ok. Nalali. Est-ce madame non Suzanne? Madame Azaki a bâti. Non, 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 sois calme. Ils ont des tapes à vie. Na bota magi na ngote, na kuti yango. Na classe na tangi. Na ebi que je vais réussir plus pour les cas où on a eu les loups. Na cause la maman dans un lobby. Maman n'a pas m'apprendre que non, oncle a bengani, insulté, a fingi, a lobby n'est pas n'importe. Na toni maman, maman. Réellement, oncle on a lekino to lekino. Abaza lekino nga o nga na tikeli libé. Aza lekino tikeli libé. Ce qu'on punit nga za mona c'est pas un problème, ko punir pénalité. Pourquoi oncle ça insistait toujours que non, yo za ni kamumoko. Mais toi tu voulais pas me parler. Maman n'a qu'à moi, non, comme moi aussi. Un bal, pardon. Le lorsque vient un bébé, vient un peu bébé. Au CP, là, où t'es un boka, autant bon amour tout cas. Ok, oui, le lo, ok, soute. Je ne sais pas. Le lo, bah, bien, nanda. Na moi, na batu, na zen. Na yo, toke wap. Kinshasa, le lo, moutako, di ma peso, le lo, ici, ko lali. Alors, peso 2 jours, 3 jours, 4 jours, na cause à mon bal, on peut s'en aller dans le salon. So, on me met là, collé. Collé, on a collé des sous. Au même voilà 3 personnes en d'accord. Yo moi bien à Kinshasa des ala. Ata ba chola dans le salon. C'est par exemple pour ça comme on d'accord moi 6h bolam ça. So pongia na nyonso etikala na ko continuer à libanda. Donc on a ya kito me camper pour partager. Si moi je suis fautif, beaucoup n'allez pas. Si maman n'a pas fautif, avouez quand même naïf. Parce que si je comprends bien, la cause est le Cameroun, c'est ça pour nous aboyer bas. Je ne sais pas ce qui maman et oncle, ma même idée. Donc au bas la moi si en boka pourquoi? Qu'est-ce que je vais gagner chez elle? Ah banda koyo la qui c'est kolata. Banda kola qui c'est ba vivre à basala ka basala. Moi je serai toujours là permanent pour lui. Dans le Cameroun côté. Maman za maman nanga. Si maman za souci ya ngamwana ya mobile. Aloba. Parce que à des fois ça me fait très mal. J'ai autant pour la mona batu na nzé. Ya ça couli. Quand même bilamba na maboko. L'église pas le ba yamba su batu nyo sote. Tokene boy tokon bandoki. J'ai tout perdu. La perte de ça là. La perte de là. Là, des fois, ça me fait très mal. Non, on dit maté. Je ne crois pas. Au fur et à mesure, nous avons un oncle Nangani. Nous avons dit que oncle Nangani est un ça. Je ne sais pas si Babalo est oncle Nangani. Je ne sais pas si Bilo est oncle Nangani qui est mais ce n'est pas la toute première fois oncle Nangani n'est pas là. Je ne sais pas. Ce n'est pas pour me aider. Merci beaucoup. Merci. Moi, toujours bien athée. Maman, tant que oncle, ce qui beaucoup de temps à Yaka, maintenant il y a mukolo wana. Yom to zena katanda. C'est ni les kaki, mais quand tu expliquer ce pomba la zolo ba, na gazo côté là des fois peut oublier même soit des fois fautif. Moi, des fois vous appelez fautif là quelque part. Mais quand yo maman ndako, mais quand tu go relater biso, elo ko ni les kaki pour que oncle ba koto. Elo ni les kaki. Même si nous non comprenons, nous y batté. Nous allons bien à oncle Nanga. Nous allons bien quand il y a chaque fois un dag. Ata kuti yes na moi kasi na zate. Ata kuti do la mesa li après nda kunae. Na so oncle Nanga kwa papa Nanga. Na habité. Na lambi bilo ngamo na lambi ngamo na lambi. Na tilo amabete na kati. Oui, ça qui oncle Nanga liamba moi s'agiter. Ah moi ça n'importe quoi dans ma maison. Toi batté. Toi batté sur Zanine. Même si nous non comprendre. Depuis maman bokilo Nanga na comme mal à l'aise. Ndak Nanga mo lokata mais la maïté. C'est qu'on lit à la chambre. Quand il y a un habité. Maman a dit que il y a niveau à moi a été. Na mkolo
Na moso na sala vie. Na ko mwana ete. Mwana la mwasi o ba ponyele na mboka. Na ebite ngamba na to bandi lelo te. To bandi mba na lelo te, to tena mba na to sisi ba class. To bunda male nzamba esunga. Onke na epese musala. Na ebite. Donc, ok, d'accord. Maman, je m'en comme si bon, on a contacté parce que l'amour n'a pas d'âge, peut-être aussi. Il y a un coiffure, style, mais ça, non, papa. Mais à ça, moi, on a banni les autres. Ah, donc, il y a un style. C'est ma femme. Donc, il y a ma maman, papa n'a moni, papa peine un moment. Il y a un accusé que le problème n'est cause de pas maman, tout accusation de Zambéni. Maman, Zolo Bakeno, il y a un mérité. Il y a ça mon colonne. L'accusation maman. Et puis il n'y a pas oncle Abi que tout ça c'est votre maman. Votre maman. Donc ils ont tourné kaka maman. Ok, d'accord. Bandeko, Ezali Kambotou na ma question te. Je crois j'ai demandé à la femme. Il y a notre frère Abi que non, il y a Zoé Bapété. On va lui faire bien Zoé Bapété mais comment il t'a amené c'est maman. Alors toi dans sport mystère c'est manango. Biso de côté maman, toi tout na problème ezanini. Pour biso tout na pas problème. Ezanini. L'amour n'a pas d'âge. Bolingo yana âge te. So kuti li bala patu tikango. Mbala so linga mwasi a percé. Bazo nga mwasi na asa nini. Wana ezali ba guna ba shoya mobali. Chaque homme ana ndenge na lingela ka mwasi na ye. Toi la sport pour na sima tozonga. Oh mon Dieu, ma femme me dit, il n'y a plus rien comme provision à la maison. Que dois-je faire? Avec ces grands embouteillages, partout, il y a des eaux de marin. Bon sang. Petit frère, tu es là? Tu connais mon souci, non? Oui, mon grand frère. Vous ne connaissez pas. Chez Bissou Wendy, un grand marché qui vous rapproche. Composez le plus 243 82 01 22 226. Désormais, achetez de maintenant chez nous avec toute facilité et fiabilité. Commandez et vous serez servi dans les minutes qui suivent. C'est rapide. Aussitôt commandé, aussitôt livré. Waouh. Merci chez Bissou Wendy. 2 articles comme sac de farine, sac de manioc, sac de maïs, sac de riz, sac de semoule, carton de poulet, carton de poissons salés et tous les aliments de votre choix. Cela ne suffit pas. Nous mettons à votre disposition même le matériau des constructions comme sable, sac de ciment, barre de fer, tuyaux, béton, bois et tout consort. Chez Bissou Wendy, un grand marché proche de chez nous. Banaya SE, Banaya Afrique du Sud, Shalom. Na zala nouvelle ya malamu ya koyebisa bino ete na kozala na bino à partir le 25 mai na le 26 mai na kati ya Johannesburg. Le 26 mai na koyamba moto moko na moko en privé na ngonga na ye pe na air na ye. Ba délivrance ne kozala en privé. Moto na air na ye na ngonga na ye. Poto kota profondeur ya problème na ye. Pour na le 25 ezali conférence ya batonio surtout bato bakoya le 25 te tokoyamba bango pe le 26 te et sengeli na bino d'abord boya le 25 après le 26 tokoyamba bino en privé pona ba oyo bakoleka délivrance en privé et sengeli na bino bo benga bo enregistrer comme na bino po ba pesa bino ba air na bino la délivrance bo contacter papa Edi Diba Boya ebele ekozala na Johannesburg bokolo wana ba maladi nyonso tu bozala ngo ekosila ba blocage ekosila ba limitation ekosila ba maladi ekosila dans zela bino nyonso tu na moto. Merci beaucoup. Je crois que Zongi encore une fois après avoir le spot publicitaire na biso. En tout cas, Zamba Pamba Bandeko Nyonso,
surtout mingi to martelé mingi les kambu ya orphelinat bravo Jésus en tout cas beaucoup mawana kutala bana soki ndeko yo otalanga soki moi quelque chose au PC na pe na ko kepe na carte ya orphelinat na fête pe na bana donc en tout cas nzamba lola vraiment apambola biso madame Nesi elo mona na mekape usuna bino surtout mingi pa ya madame mabiki noko na yo pour la mona na benga oncle donc akokane ubengi bokelote quoi papa maman to juillet pe maman zokota et l'ora liboso nali d'abord respect pour votre maman quel que soit zali et tant souvent rozanango c'est une mère ama bokilo na boti de combat n'est pas botio roza mabe nae na toyeba ne comment ko arranger parce qu'il faut zana kimia pe biso to ça la démarche au kuta tina et pas oncle toyeba au juste ces années oza bravo Jésus toyeba ngeni no to sala na kola sona biso de monsieur comme pas oncle na yote autant que vous avez interpellé awa azana facilité au maponi mambo sala meboy bozana kima boko tso maman abia ça promis il y a loko ya vous avez suizati botem Mbote papa. vous allez bien Bien. maman Lili ezayo Ngai dosha. OK Boza. maman Lili ça passe au fa Merci papa. OK maman je compte d'assommer là-bas où ça au kilo na yo Mwana na mda sombela ngai. mwana yo mbato ya mosi Mwana na mba. bal yem tayegi na ngoto mosi ntaye ko pesa Moi c'est ndero pesa ngai. ibo eloni elo lakisa ke no mwana utasomba kitani se mosi ntaye ko pesa Ngamoka la mona loka na zala mwana ngamoko. Yango na mona ka yimda somba ki yango. na tango mwana na yo azana mwasi c'est-à-dire pe mwana uta mwasi nza mapesio ki yo apeso chasse abota mwa mwasi te même yo mwasi na kati ya famille na yo mwana ya mwasi akoza pe mwana na yo kwanza mwasi ya mwana yo uko biko za na mwana mota ndiski bomba yo akupa E bomba iba saka bana bakuma bana. nakuma bana donc changer pour ngana lobinga yo. OK merci beaucoup maman ngana mosala nzambe na mosala nzambe badire ya mwana lobi awa nde musale kufi ne musale baby babi za yo ne mutu zala l'auteur fi bani baba ko menesco nous za l'auteur parce que ndeko na mobali azo ba chaque fois que non problème ezali yo mama problème ezali nini usa mama ya propre l'action bo na télévision za la bonne chaîne ya malamu te ngana mosala nzambe mena yepe lokola mona pa na yo soza likambo oza nango oya de fois yo monike ndenge za likambo wana okoki penza yebisa bango parce que za likambo oyo se umeli oyo mwana za kosela makasi likambo na yo nzata en tout cas mwana za kosela mate mwana taille même mwana oyebiso mwana mobala bandi kolela na kati ya plateau c'est que ça na chaque monde za makasi pe so moni mwana ya mwasi to bokilo na yo pa kolelaka ba koyeba te likambo nini oyo yo oza na mona bango pe mwana mbala bika chaque temps yo ya na ndako na ye nyonso beba olinga mwasa mwana na ete parce que ça mukolo problème ezali couple le nyo sepesaka yo te Couple oya bango nde na mona mwasi kotala mwasi boye aza mukolo nana. bona selo yo Nde na mona aza mukolo. Natana ba coiffure na ndenge tiaka na ba tatouage na eza relaxa déjà aza mukolo ya mwana na ngai tosha. Yango wana ngai pe na linga kete. Tosha ndenge zali wana bana zalaka na mboka ponga na uti mboka. Bana to zalaka na mboka na ponela ka déjà mwasi. Ke mwasi wana ya kobala po bana mboka na bana kisasa ba kokani te. Indication bana mboka na bana kisasa bazalo yenge makasi. Bana mboka bakola na omo mwana mboka ninga akola ye moko otalo bité mwana openya bebi na oayo yango na ye mwana na ngatoshe stop na ponela ka déjà mwasi na saka ti oncle na ko longola na mboka wa oke otanga na kisasa me baka mwasi otikaki awa okobala ye ndebo babla sepela te pona mwasi ata mkolo na mabel nyonso toka na mona wana donc ninza boye frère na suna tamo na kisasa na mwasi mususu ba pone na mboka mama na tunuka question pardon za mama na nga yo pe na mboka pone ko pe mobali to mo to linga mobali wana ngambo na linga mobali te biso na mboka
tant tokola déjà si baponi tu kuna ezalaka ndenge wana yango mpe mimako mpenza kisasa mpona ndeko mobali ok mwa mwasi mpe abalika te tisiko azozela kaka toshaya abale te abali te lokola asalelaka mosala mwana camarade na ngai lokola nasalelaka mosala nayebi kaka mwasi malamu ye wana ok d'accord merci beaucoup bon maman tokende normal hein? Là maintenant je suis un homme de Dieu tobanga nzambe maman yo za likambo oyo sali pasi ya mwana yo za pasi eza pasa ndeko na yo te lelo azonyo komana mwasi na ye lelo azana mwasi azana zemit mwana obengo koko osepela vie bani ba omene pona kombo na yo maman loba vérité na loba vérité papa merci beaucoup nzamba pamba loba vérité ngai naloba vérité nayebi toshe aza mwana na ngai ye mpe mwasi nazaka mwana na ngai ntango ngai nakendeki mboka ntuka wana bolimisa ngai naloba kaka ntango nazongaki na mboka kuna ekona naosepela na ye mwasi te nabaki nakokuta na bakolo kuna na bikuple wana vraiment naalinga ngo te mpo nayebisaki eke mwasi na ye aza yango wana nasolele na bakolo nga abi te batuni ngai babi na ngai po couple wana bazala te bayokana te eloko ni mwana openda linga mpona kolia wasepelaka nango ngai nayebisi bango toshalingaka mayebo nasalaki tu nazwaki mwa mayebo nakangaka na chasse na ndenge nayaka nango na lisasa napesaka mwasi na lamba mayebo wana lokola ndenge bayebisanga babi 3e moto akokolia yango te baliaka bamibale mwasi na mobali yango nasala tuna après tombe olia boni soma mibale elo oni ekomela bango c'est ça c'est on aza nango besoin so bale mayebo wana bango mibale ye mwana ngai oyina ye mwasi mama ndena oyoka ndeko na ngai ndeki na ngai kaka moko nazala ndeki noasalaki mama leki nomutaliaki mayebo wana donc yo destinaki ke bango balia mayebo po mobali aina leki na yo ya mobali mozalaki olia mayebo wana yango wana biso ndena esipa oleki na ngai okoalia yango babi na ngai ndenge ezali wana ye foto poso bakasa moko botia po coucher na leki na yo wana okuche mpona nini mama ozwi nini mama maman je crois vraiment mokolo c'est-à-dire eloko bongisaki ezali mpona mwasi ya mwana balia mapanda mais leki na onde ntango ya lie koyina yo na mwana yo yozonga esu na mboka na mboka lisusu nde bayebisiki bafuna coucher na leki na ngai coucher na leki no mpona nini wana coucher na leki na ngai po makambo ezonga ye ndeko na ngai likanisi nezonga ndenge tozalaka ntango toanai kokola nde tozala lere nyonso tu tozonga normal donc c'est-à-dire soki anabi très bien ntango ndeko na mobali alie motema na ebebaki donc ayini mwana mpe ayini na yo so yango ozonga esu na mboka bayebisinga ndenge bayebisaki yo ke mpona mémoire na ezonga na bolingo eza na liboso mpo yo moto obebisi il faut ozwa likasa otyango na nzoto na basi okuche na ye mpo ozwa esprit na ezonga su normal yango wana nga sikoyo naomona okoka te yango eloko yo prophète ezali nalobongisaka ata na mama ya mabe eza nini yebisa ngai mpona ngalo nayeba nazalaki zobo wa kolongola mboka kolongola kinshasa papa nani s'il vous plaît homme de Dieu non s'il vous plaît c'est une mère malgré à lobby on peut pas commencer à condamner na caméra boy toyeba qu'est-ce que parce que vous avez besoin yeba likambo en tout cas aza maman quel que soit ba erreur aza maman soki kotuna baquestion awawa eza plateau baolanda biso ekosala mpena malamu te s'il vous plaît s'il vous plaît ndenge toyeba comment on peut toyeba nde tosala merci beaucoup merci bandeko balandi
je crois on va arranger ça après. Au moins misala ya mabe ya Satan. Parce que c'est ma famille pas. Au moins liboso, ina ko mayebo po, alingaki mwasi mo na été pas ça mukolo. Atoluka mayebo na lié kaka, de connait mo ka bala lié, ayinié, ina mo na pas bengana mo, je crois bolandi histoire. Sikoyo, pas donc ça monte mandeko, azo pas pas batona non, azo so ma fille tcha na kata nzoto ba ko kusha ndeko ne po mémoire de raison. Bon, musala ya Satan. Jean 10. En tout cas, on ne peut pas commencer à retourner à tout bango awawa. En tout cas, on a tout kangote avec quand même maman faut respecter grâce à ma bé, à misala wana parce que pour aider moi aussi. Maman ça la pour la mobile moi ça la na ndike. Kama mamboka. En tout cas, to suki apona lelo, mais to so na mona kata biro. Sika nzambe Yesu Masia apa mola. Chez Bisso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Olingo nanga ya Yesu, olingo nanga ya Yesu, eyebesika yosimbaka kobongola lisolo ya mwana mutu. Baluka yo na ba jeune prière, bakutana na yo. Oh mon Dieu, ma femme me dit, il n'y a plus rien comme provision à la maison. Que dois-je faire? Avec ces grands embouteillages, partout, il y a des eaux de marin. Bon sang. Petit frère, tu es là? Tu connais mon souci, non? Oui, mon grand frère. Vous ne connaissez pas. Chez Bissou Wendy, un grand marché qui vous rapproche. Composez le plus 243 89 01 22 226. Désormais, achetez de maintenant chez nous avec toute facilité et fiabilité. Commandez et vous serez servi dans les minutes qui suivent. C'est rapide. Aussitôt commandé, aussitôt livré. Waouh. Merci chez Bissou Wendy. 2 articles comme sac de farine, sac de manioc, sac de maïs, sac de riz, sac de semoule, carton de poulet, carton de poissons salés et tous les aliments de votre choix. Cela ne suffit pas. Nous mettons à votre disposition même le matériau des constructions comme sable, sac de ciment, barre de fer, tuyaux, béton, bois et tout consort. Chez Bissou Wendy, un grand marché proche de chez nous.